Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille Mbote, bonjour. De partout vous nous suivez, vous êtes en Belgique, en France, à Kinshasa, à Brazzaville, vous êtes en Amérique, Topesi Bino Mbote. Et Belé na Kombo ya Boalwood TV, Katazoba, la chronique Antelo par Igel Women, la maman des aiglons, moi la moitié yo azanga, naba analyse na bango yeyo. Ayeli Soussou, numéro ya Sika. C'est un plaisir pour nous de vous présenter cette chronique Katazoba. Ndeka bolinga ngo ndeto kinda nango n'esprit ya bien. Tous alaka zalaka. Isala kitoko nelengi. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Plus de 49 000 exemplaires vendus de son album Tokos 2. Lui, c'est l'artiste Fally Ipupa Aigle, le colonisateur de la musique congolaise. 49K albums vendus pour Tokos 2. 49 000 exemplaires déjà écoulés. Pour avoir un disque d'or, il est demandé aux artistes de vendre sur le sol français 50 000 exemplaires ou plus. Pour avoir un disque d'or certifié par le SNEP, le syndicat nanani nanana, ce que vous connaissez là. Alors, il en a eu un premier avec son premier album urbain Tokos 1. Et voilà qu'avec Tokos 2 aussi, il y a un disque d'or en téléchargement déjà, un disque d'or qui s'annonce déjà, puisque les ventes et les streams se font bien. Kalamingite, Togola la Togola Muka, Tomoni sous deuxième linzanza, Ikoti. Fally Ipupa linga comme c'est logo habitude. Veut dire que ndenge kaka musicien mesanaka na kokota studio na kobimisa disque, ndenge musicien mesanaka na kobeta ba concert, Fally Ipupa sikoyo alinga mesanisa biso pe na kozwa ba disque de certification. Est-ce que quelqu'un m'entend? Disque de certification, Fally Ipupa linga komisela biso ngo normal na musique ya Congo. D'accord. Tobandaka na ba vues. Tovandaka aboy. O banze munange betaka ba millions de vues. Moi je fais des chansons et ça là 1 million de vues. Wana époque wana biso ba profane. Tozo yeba nan te 1 million de vues yango eza nini. Ba 1 million de vues yango ezalaka nini. Ti lelo te yoko yeba ba 1 million de vues ezalaka nde so che clip na YouTube batali yango 1 million de personnes batali yango de partout dans le monde. Yango nande makambu. Ti lelo pe 1 million de vues comme habitude. Lelo comme pe ovanda boyika basele moko boache pe clip ebeti pe 1 million. Lelo comme pe ovanda boy Inos bia boaki pe clip 1 million. Rebo boaki pe clip 1 million. Ti ego mesanati. Lelo sikoyo ekomi makambo balinzanza disque d'or. Do Fally Ipupa lingi sikoyo akomisela biso so eloko yo normal ndenge ba 1 million de vues ekoma nango normal. Ba 1 million de vues ekoma nango normal. Muta osalaka nzembo ne boaki na chaîne boy bu 1 million normal. Sans qu'on forcer, sans qu'on toka, sans qu'on ganga normal. Lelo pe disque d'or tozo kende envoie ya kokomisa ngo normal. Sikoyo totala ta bino moko artiste ya boy.
bolingi te bato bakumisa ye babetele maboko, bolingi te waze kwa akumisaka ye na baémission ndenge nini. Manipulé par Fally, manipulé par Empire du Mal. Bolingi te ndenge nini bakumisa artiste oyo azosala makambo boye tozomona. Ya Fally bandaka boye. Ba chroniqueur ya Fally bien na bango bayaka na bisalela te. Bango bazate lokwa tata mwasi ya bana sali vidéo, les billets sont finis à la Fnac, les billets sont finis. Après 2 jours, artiste ye moko aleki asali vidéo ou acheter les billets. Kuna ezalaka bongo te. Ba communicateur ya Fally soko moni bango ba bandi déjà ko annoncer eloko. Yebaka ke on est en route. Ti eloko ane kokota ekozwama. Eza kutu ya kokota kutu doute te parce que même bakabasele bango moko place baza wana bayebi ke na tokos 1 ebandaka aboye. Lelo bo bakota ngo doute ya mwa pasi. Bayebi ke tokos 1 ebandaka aboye. Fally akomi pembeni azwa nini, akomi éligible. Akomi pembeni azwa disque, Fally akomi éligible, Fally akomi pembeni ebandaka aboye na tokos 1. Baseki bakritike basala ba émission mais ti mokolo boro kotaka bavandaka bakotaka maye. Tokomi siko na tokos 2. Na minute okutu eloko otia su tembe eza te. Fally si avida tembe. Fally si avida tembe. Otika lomona mutu moko ta koleka na émission aya koboya tokos 2 49 000 album vendu wana. Omona mutu moko osala émission ta boya yango parce que bayebi baadea na souvenir ya tokos 1 ebandaka aboye tili nzanze kota. Yango nazoyebisa bino ke Fally azomema biso malembe. Aigle tia kokomisa biso na moment moko oyo ba voisin bakozanga ba elema ya kodefendre mutu na bango. Otala boye mwana mai apesi tellement ebele. Bokomi kaka yende sikoyo azalaka deux fois. Yende sikoyo po azalaka deux fois. Botikala kaka na seul argument wana ya deux fois. Nga nazofungola bino déjà, nazoyebisa bino déjà makambo oyo eza censé koya dans les jours à venir. Niveau Fally azomemela makambo oyo bokozanga ba élément ya kodefendre Ferry. Bokoma koya na plateau, le seul argument oyo kobanda kotenir mpona bino etikala kaka deux fois. Le seul argument oyo banda kotenir etikala kaka deux fois. Fally pas Macron deux fois. Fally tokos 1 disque d'or deux fois. Fally tokos 2 disque d'or deux fois. Botikala kaka na le seul argument ya deux fois. Parce que écart ekoma tellement molai ke bokozanga ba élément ya kobimisa na ba moment ya ba débat. Seul élément, seul argument botikala nango et ozalaka deux fois. Tozaka kao. Alors, tomoni Fally Ipupa na statut na ye ya Instagram atie photo ya Adidas Arena ya Félix Wazekwa na décembre le 14 akomi jour ya anniversaire. Anniversaire ya Fally, je crois bien, parce qu'il est né le 14, un certain 14 décembre. Voilà, abotama 14 décembre. Oyo bagolo bazo bakomisa ngo je suis né en décembre le 14 février. Ezalaki lapsus oyo artiste asalaka à l'époque, bango bakangama nango, batingama nango, ekoma nango point fort na bango. Voilà. Fally Ipupa qui donne la force à Félix Wazekwa. Comprenez pourquoi ça fait mal na ba vieux mususu. Oyo bakokaka kozwa ta soutien ya Fally te ata na musapi ya suka. Coup de pouce bakokaka kozwa ta coup de pouce ata ya musapi ya suka ya Fally te. Dans tout ce qu'ils font, Fally ne soutient même pas même na musapi ya suka atindika ta boye rien. Mais Fally donne la force à Félix Wazekwa. Moi, je comprends que Fally préfère les gens qui sont vrais avec lui. So, vous avez vrai na ye, vous avez vrai na yo. Donc,
C'est juste ça. Le succès de Fally dérange. Le succès de Fally met mal à l'aise les gens qui n'arrivent pas à atteindre le niveau. Et bakabaseli bazoka mal à l'aise succès à Fally. Ils ont dérangé bango mabi. Mwana mongo. Faut mwana mongo bien kilote ndinga zo bina 207. Na mwini image wana na lele yango mabi faut sentir mbunda. Ebi ke Fally azongisi so mbunda na temps, mbunda pena ya bangala pena prikiti. Faut mwana mbali ndinga zo nika loketo na kilote na bien gondo. Fally alataka gondo. Oh Fally makolo mike ye alataka gondo yaya. Bino siku boyebisa ye alata gondo. Okota na Facebook na ye otika lomoni na photo ya kilote te. Okota na ba page ni nyonso. Okotika la komona ye na photo ya kilote te. Fally abetaka ba kilote na ye. Wata pe abetaka ba kilote na ye. Mais ye siku na kilote otika lomona te. Pour jour ango mapate ekoma noir. Alors, revenons na succès à Fally. Ils ont continué comme ça la victime et puis ils ont continué comme ça bato motema likundu. Et succès à Fally Ipupa ils ont là li sabato pongite na bisabino. Vous avez mal choisi l'adversaire. 2025, la sortie officielle du film Rumba Royal, l'acteur principal Fally Ipupa. Donc na mboka na biso ba acteur oyo ba musicien oyo ba jouer na ba film important eza Papa Wemba et puis eza Fally Ipupa ba o batikali so bo tourner na ba film eza ba film ba maboke eza ba film ba maboke na ba festival ya Cannes ba yebi yango te. 2025 Stade de France, 2025 Rumba Royal, 2025 so kebi pété disque d'or ya Tokos 2. Tozo tuna kaka bakoleka wapi. Fally yokela bango ata mawa. Yokela bango ata mawa. Tu te rends compte que moto azobeta yo arena ana disque d'or a représenter te kuna. Fally siko deuxième disque d'or ya Tokos 2. Na biso makambo. Bagomoluka disque d'or na mwinda. Otolukela faire disque d'or pour jour na yo arena ba pesa yango. En parlant de you arena, ezalaka new arena te. Bazoba nyonso o balobaka new arena boyebisa bango. Ezalaka new arena te. New ekomamaka N-E-W elakisi eloko asika, nouveau na anglais. Elakisi eloko asika. Ce n'est pas le cas pour you arena. Bino mo bomona ke bakomaka U après bakomi arena. U wana na anglais ba prononce yango you. Donc normalement biso ba francophone il faut to benga yango U arena. Mais lokola to kenda nango na mo esprit ya ba anglais U ba benga yango you na anglais. Yango moni ekendaka you arena, you arena, you arena. Eza new arena te bobongisa place wana. Nazo kango trop new arena, new arena. Et puis communauté na biso na ebite ya moni Fally ya moko afanda na eka boy alinga oleka ba émission te alinga na epe koloba te. Vous êtes terrible communauté congolaise. Comment bino boko bo vérifier ka eloko te boyoka ka ndingi ba oloba ngo yo pe ko répéter. Pour le new arena, c'est que tu n'as même pas eu le temps de lire le nom. Ozoyo kaka nde bato bazoloba loko le bimaka loko la new arena. Yupo komo benga ngo new arena. Or soko tangi okomona bakomaka U batie moi trait après bakomi arena. U wana yango ekomaka you. Vous comprenez? U wana na anglais zaka U yango babenga ngo you arena. Normalement ko benga mape U arena. Mais new arena ndete. Loba ta U arena, loba you arena, mais jamais new arena. Donc voilà, j'espère que boyoki pour mona ke toza na défaut moko na communauté na biso, tokendaka jamais ko vérifier eloko na source. Tozwaka o batu ba oloba, o toyoki toye ko rapporter. Bato ebele basala kaka ndenge wana.
omoni bakomi Paris la Défense Arena. Betata Paris la Défense Arena. Tango okota obetata Arena. Omoni obimisa kombo, tango ebimisa kombo, otangi kombo na ndenge ekomamaka. C'est la moindre des choses yango tozoloba na bino. Bokendaka na bino moko ko vérifier makambo na ba source. Bo vérifier makambo bino moko na ba source. Siko bataboye guerre ka na fali. Mutazo tika bino musika me bozo ya kaka. Onde filme ya obomanga lelo. Filme mo ba chinois boye balobaka ba filme to bandota na ba ciné na bomwana obomanga lelo. Sadi mutazo tiko ekara mulai me yozo ya kaka obomanga lelo. Ongana yo kaka yoka adversaire nanga. Tala nakosa bino te fali ya kotika fere musika moko bozanga makambo o défendre Joanna kala mingi te bozanga makambo o défendre Actu du net aopesa bino ba conseil ya bien na ebite so bozo yoka Joanna venanga Alain Kous ya Actu du net aso pesa bino ba conseil ya bien mais na ebite so bozo yoka bovanda ki na bino awa miziki nde bisoka miziki yemba nde bina nde beta nde mbala moka bolongwa na miziki bokota na bavi bokota na makambo bavi bolongwa na vi bokomi na makambo sold out sold out kaka yango na vi nanga Alain Kous ayebisaki bino alobi awa boza komifungolela bozo mikotisa na carré ya sold out soki bosali yango te bwebisoni yo bokozala nango. Moi je pense que le minimum eloko fallait asengaka na ba artiste bazala cohérent. Oyebisoko bandi ko défendre idéologie na yo depuis le début ya carrière na yo. Continuez ka na même idéologie. Continuez ka na même idéologie. Siko babi change wana nde yango ezopesa bato trouble. Change na bino wana. Yango ezozangisa artiste position, ezozangisa yepe kimia. Soko moni fali na début ya carrière na ye. Le rêve américain qu'il avait, il a toujours. Batinde ninga video moko boya ndako fali azotonga na Kinshasa na ebisio. Nathalie ndako na bien en tout cas fali pena le rêve américain. Eze logo na ye. Na ebite soki fona chango, so ifona chango te poye mo fali ondira linga bina ko laksa ba makambo na ete. C'est-à-dire qu'ils ont fali avec le rêve américain. Depuis le début, on sentait que le gars a le rêve américain en lui. Si les lois ont continué dans le rêve américain, et Yinda, et Tela, et Beba, et Bonga, a continué à persister dans le rêve américain. Mais t'as l'autre là. Yo yela kibiswawa, nga rumba odemba, nga yorumba odemba, nga pena 100% rumba, musique nde, yemba nde, koyemba nde. So ka yo moko boye mbala moko olongoli biso na koyemba, okomeli biso na ba sold out, bokomeli biso na ba vue. Bokomo senga bato ba sold out, bokomo tala so bato ba beti sold out. Donc pour na bino miziki, bolongo na bino na philosophie ya beta nde yemba nde binande. Bokoma kozela bato na ba sold out. Eloko nyonso na monoko na bino ekomika sold out. Sold out. Mais le mot là, sold out, Ferré ne parlait pas de ça tant bêta Zénith. Quand Ferré a fait son Zénith, personne n'a parlé de sold out. Ferré a bêta ba concert mususu na ba mboka mususu boloba wana. Il ne parlait jamais de sold out. Lelo bolati kombo sold out na monoko likambo nini. Bolati kombo sold out na monoko ndire bino nde mutu bosalango. On ne comprend plus rien. Bouyaki na yemba nde beta nde binande bokomeli bato na ba sold out. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?